Pour rendre action de grâce à Nzambé, parce que Guy Mario était un frère dans le Seigneur, il était aussi serviteur de Dieu, azalaki pe artiste comédien, azalaki moto asalaki musala na ye malamu, et tozalaki na ba bons souvenirs pour naye, il était toujours présent et na ba kit na biso na ba prière. Voilà pourquoi tu accompagnais qui est Nathan Oignon soit pas si tu as qui n'est ensemble. Le lieu est 40e jour, il y a papa Guy Mario. Et ça passe, mais mon canon en Zambie, qui m'a engoté. Amen. J'apprécie vraiment, merci Mingi en Zambie pour assali mon canon. Pour nous relever, on vrai dire, Makambanda ko esili. Amen. Makambanda ko banyonganda ko esili. Na minute naza mwasi naza fe mukolo. Na ozunga te na mabuku ya baboti. Mais ezopesanga mo pasi mukie. Nzambe soka permettre que non nazo esika na ozo esika, mais pour le moment naza na problème andako te non pe na moni sika ofanda te mpona koloba bien poso topanza wa papa Gima watiki nga na esika te omoni yo batule baza boye la yebi to ba mona ko na nzelo zo bimalo la ti veste ba moni oza pasteur nga mona ko pasteur te nga na mono Gima oh Seigneur so ba donc nga na pasteur te pasteur kuna a oza pasteur yango lo bien ya Chantal na kati bino na kata no ando mobali na yo Alexa Maka ando mobali no ya bongo fo ya respect ya ko make mobali no la misa ba tuwete Chantal mobali no respect soki na zona bible na pasteur Maman Gina soki na zona bible na pandita na ko beto ba mbata na obeta ote parce que nzamba pegisi ke ko beta muto ya ma soni de mtelo soni mona binga soni soko mutu yebi pasteur wala sala mutu pasteur oto akadre nga to beta na kati mais o kunga ndo ta L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Maman, ça fait maman mot de
Maman, il y a eu mon pasteur Guy Mario Zaliawa. Maman, bonjour. Bonjour, ma chérie. Boni. Pas de problème encore, Yanaye, apôtre. Oya. Bon, je crois au mon niveau là. Guy Mario Tigaki biso oyo apôtre mania oyo contre jour maman est très forte pour moi c'est une Tigaki omoni oyo azali apôtre mania oyo bandaki bana matange bandaki tisuka nango a représenté papa maman pourquoi tu es dans katikati wana papa pour que toi bandeni voilà papa Bundale ça il y a représenté les 40 jours vraiment que souvent balikama na ba télévision asa danger était raticité tant à vivant tant à koufi tant moi c'est na tikali bana muso ba yaka muso aye ouais là tout la musa zaza je crois que la image tu ne verrais aucun comédien ou aucune comédienne mais tu représentes bango ça ma polémique était vraiment qui te remercie d'abord que oba bengi maman Olivier Lembe Kabila merci parce que tant que papa Guy Mario azalaki malade na hôpital asoka en charge enfin merci maman tant que papa Koufi donc tant que obelaka papa Walesa il a continué même dans Koufi atiki bisote to remercier même maman Denise na muke pe atindaki et ko ba maman semaine passée maman Olivier sous atinde moi eloko to kolia lelo to kolia oui to kolia maman atindaki biso moi eloko to kolia lelo merci en tout cas. Et là, c'est apôtre mania. Il y a bandeli banda papa Guy Mario Koufi, tout ça, des marches ensemble. Papa du Kando, Azam de la révolution culturelle. Passe dans mon de toute façon, tu remercies la famille. D'abord, il y a maman, il y a moi, ça Guy Mario. Mon iba sa boye, baza mingité. Na ba artiste baza mi balé. Les alliés, na moi ça Joski. Oui. Nandeni wana. Parce que mon bâtisse est au Koufaka, basi Kima Rabiso. Mais moi, ça Joski a tiré qui m'a été, mais maman Lili a tiré m'a été en tout cas. Et les autres préparent le mot pour la bango parce que souvent, et donc on ça m'a trop. Vraiment que merci, Bozo Amaloba, Oyo, papa, Wale Satine Paya. Bonjour apôtre. Bonjour. Un mot par rapport il y a 40 jours, le mot aussi n'est pas pasteur Wale Salobi. Bon, un mot ezalika de rendre action de grâce à Nzambé parce que Guy Mario était un frère dans le Seigneur. Il était aussi serviteur de Dieu. Azaki pe artiste comédien. Azaki moto asaki musala na ye malamu et tozaki na ba bon souvenir pour naye. Il était toujours présent et na ba kit na biso na ba prière. Voilà pourquoi tu accompagné qui est Nathan Onyo soit pas si tu as qui naye ensemble. Les lots que biso normalement tant que chrétien pour ne pas vous blesser ça ramène ma 40 jours tes mains tu rendre plus action de grâce par rapport à la tradition à Batebele même maman azali ayebi to bega que non le kola mokolongo e komi bongo pour ne pas aussi ko blesser bato mususu to zaka ensemble avec la famille pour na ko prier ko ebisa nzambe merci pour na makamnyo sur les kaki parce que les lots maman Lilia Tikali to Tikali na ya ensemble parce que c'est une femme qui a zali moi dans Zambé et ce qui nous a beaucoup touché et même biso église ezali participation naie na moment ya passe na mobali naie comment il était toujours imprégné na ba prière na ko soutenir ye na ba ndenge nyonso
pour prendre soin, même sur le plan de la santé. Et Mobali Akoufi, il était toujours présent avec la famille jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde attitude est toujours ferme. Cela nous a poussé vraiment qu'elle était un bon chrétienne comme aussi Mobali Naya Zaraki. Voilà, tout quoi vous allez indifférente, na jour ya boyé, tu que nous tous ensemble dans la famille, rien que pour prier, pour dire Seigneur merci, toi qui avais un jour accepté que des connexions Guimario Zanabi sur le loi Zalité, mais nous demeurons toujours avec sa famille, nous continuons toujours à être ensemble avec la famille pour soutenir surtout la femme du défunt, c'est-à-dire que notre sœur Maman Lili. Donc, nous sommes ensemble, nous continuer à assister, surtout dans la prière, parce que l'équipe prière a des conseils pour remonter, à mener vie au Sikaya Kobanda. Ce que je pourrais vous dire, Yangoana, Nzambe vraiment à Pambola Bino Mingi. Merci beaucoup. Maman Lili. Bonjour. En tout cas, premièrement, on a CPLI, comme on a eu boyé, en tout cas, on a glorifié Nzambe, parce que nous avons très abattus, ton papa Kendaki, oui, ça l'a pas si. Mais au moins, on a boyé, premièrement, on a commis Nzambe, et on a battu surtout, soutenaki, on a tant pas si. Donc, on a besoin de parce que Bando Yoko, qui a roulé là et tout, mais le tout le monde 40e jour, tout le monde a au télémi, malgré soucis, mais on a l'icolo, nango, tant que moi, on a Nzambe, qu'est-ce que tu peux dire, on a battu surtout. Merci ma soeur. Le lieu est 40e jour, il y a papa Guimario. Et ça passe, mais mon camp en Zambie, qui m'a engoté. J'apprécie vraiment, merci Mingi en Zambie pour asali mon camp. Asali mon camp, il y a l'inga qui est là. J'apprécie merci Mingi. Nabino bande kwa media ozaki tout le temps koleka pona koyeba kolakisa pe bande ko mususu baza musika évolution ndenge ezokende. Merci mingi na papa na ngai Claude Kapuntu Alessa, vraiment nayebi te naza fier mingi kozala mwana ya papa Alessa, parce que aza papa moko azosungaka te na mateya ye vraiment azosungana pasi ya mutu à soutenir biso bandana papa Guimario aza maladie ti papa Guimario maladie ti papa Guimario akufi papa Alessa sali musala moko nayebi te même papa mokili pa koko lemba mais papa lembika te Nzamba pambole mingi Nzamba mona ya soutenir ye pe makasi. Maman Olivier Lembe Kabila, vraiment, nous sommes reconnaissante. Maman ni maman, vraiment. Maman ni maman, en tout cas, merci beaucoup. Merci Bélé, merci Bélé. Ola munawe ganga tananzela ya sifa to nanzela Laurent. Amen. Na ebi ko prometa kinga koya yo moko ko monanga. Vraiment, mkolongo wana na ebi te na koyambo ndenge nini. Na koyambo ne sengwe Bélé pour message wana epesinga déjà makasi koleka. Samba pambolo makasi, Mama Denise Lisusu. Na musika sunga kibiso asungi na ba moyen notre première dame Mama Denise Nyakero. Mama Denise Nyakero Tisekedi Nzamba mona ope apambola lisusu abedashu vraiment patron beau gosse Nzamba pambola e makasi ayebi ba promesse nini apesaki Nzambe wana bufuki ndenge nini na mwanda ko promesse combinaison déjà ko quitter suki ndenge nini pour na roloba en vrai dire makambanda ko esili. Amen. Makambanda ko banyonganda ko esili na minute naza mwasi naza fe mukolo na ozunga te na mabuku ababoti mais ezopesanga mo pasi mokie Nzambe soka permettre que non nazo esika na esika mais pour le moment naza na problème ndako te non pe na moni esika ofanda te pour na loba bien pour soto panza wa papa Guimario atikinga na esika te tikinga na lopango te na esika te nazo ebate na ofanda na wapi premièrement naza wa nazo raisonner on auto solo pe na ndeko mokala te bon Nzambe ebindeni atrasa makambu na ye. C'est ça. Papa Guy atiki on a bana combien? Tazana bana susu bazana Gabon susu asa awa ya muke.
bana bazali kama kwa ndaza ya mukio ya tobando moni bando linga émission ouais ya mukio azali mais mususu baza na Gabon. S'il faut passer un message dans batunions tout au bazotala bato bando linga musala papa Guy Mario un message pour na mwana parce que rentrée scolaire bientôt a wayut kali veuve papa y mwande ko bunda na moi mukio ande ko zonde ko sunga mwana na ebité un message ko lancer pour na mwana wana surtout tant que parents biso ba maman. Merci. On a relancé kaka epai ya bato. Premièrement, nde naza na likolo boye nazoyeba te esika nini na kofanda nazoyeba pe te ekole nini nakotisa mwana. Merci beaucoup maman. Parce que olingo bakiselo moko naza na esika vraiment sûreté nakoloba na kotisa mwana nga ekole place boye. Mais tellement nga mona mama esika ovandisa te nakoyeba ndenge nini komise na ekole boye place yango oza susu wana te nzambe asunga biso na mwana. Merci maman. Vraiment lelo nde balobaka 40 jours ya ndeko na biso Guy Mario atika biso to remercier bino mingi ndenge boye kokabola mokolo yango na mwasi na biso mama Lili. Papa na biso Guy Mario azalaki mosali na Nzambe, azalaki kosangana na lingomba oyo babengi na papa na biso Claude Kabundu Walesa. Avant de bana milulu na biso tokoinvite représentant ya papa na biso Kabundu Walesa atindi awa po akosala mabondeli mpona kosukisa nde balobaka 40 jours na biso panyango. Toinvite apôtre Mania apesa biso mabondeli lelo. Merci. Opesi Nzambe merci. Nzambe apambola biso. Bible ezoloba Nzambe aza maître ya temps et ya circonstance. Je crois que na circonstance nyonso eloko motu ezali il faut qu'on rendre action de grâce et pas Nzambe. Opesa Nzambe merci. Et toyebi biso nyonso circonstance nini esangisi biso awa. Eloko esangisi biso awa ezali que tozalaki malamu na mosali ya Nzambe Guy Mario pendant tous ces jours to na temps où Nzambe permettait qu'on soit ensemble. Et Nzambe permettait qu'un jour azala elongo na biso te. Na kati ya circonstance wana e blessaki biso esalaki biso pasi ntango tomemaki ye mpona kokende kotika ye na bisika na ye ya suka. Mais eloko moko motu ye ezali ke na circonstance nyonso tokokaki te kodemeure ya kolelaka ya kolelaka. Voilà pourquoi bato ya mokili balobaki après 40 jours balongolaka mokuya. Mais biso tolobaka après 40 jours tokumisaka Nzambe po toyebi ke Nzambe oyo moto apermetaka toya na mokili mpe nde moto alongolaka biso po biso nyonso na se ya moi oyo toza na chemin se moko toza bapelerin na sa moi moto akotika l'éternel aza te. Biso toali na chemin na biso moko oyo tozomise prépare na yango ezali ya bokonzi ya likolo. Yango wana circonstance oyo nini tokoki kosala tosangani te eza église mpona azwa maloba ebele. Tosangani mpe te ezali mokolo oyo ya feti te. Eza mokolo oyo kaka ke tolobi ke non tovandaka na papa Guy Mario mwasi na ye atikalaki mikolo akufaki tokundi ye fayi to assiste ye to réconforte ye na mwa ntango moke batango yango ekoki oyo ke tolobi ke bon ça va toza sûr et certain après 40 jours mu nyonso ozalaka makasi mu nyonso ozalaka na force na ye. Voilà pourquoi na circonstance oyo na kotelemisa mama Lili esika azali mpe tozosala prière ya kopesa Nzambe merci. Merci pour la nyonso, pe merci pour la circonstance oyo po ete Nzambe azwa lokumu pe Nzambe wana oyo atikili biso mama Lili a continuer kozala na ye. Nzambe wana ezala pe liteya po na biso. Eloko oyo nga na koloba na mokolo lelo ezali ke une femme comme mama Lili, c'est une femme vraiment à encourager parce que na temps oyo nyonso papa Guy Mario bandai kobela, elle était avec elle. Même nous, l'église, on était touchés. Même Batunion Soumazio Bazala qui touchait. Voilà pourquoi une femme comme elle, on ne pouvait jamais l'abandonner. On pouvait toujours la réconforter, les soutenir.
Voilà pourquoi n'a pas si peu conseil dans ma famille. Dans ma circonstance nyonso, ça ne sert à rien. Dans ma kambo na sa moi oyo, dans ma tiraillement, dans ma incompréhension, ça ne sert à rien. La chose la plus importante, tant que mon way a koufi, a tiki moisi, et l'autre mounio toko sa les alikaka a kolobana moisi wana, prends courage. La vie ne finit pas aujourd'hui. La vie continue. Prends courage. Soyez forte. C'est qu'on peut dire. Tout le reste des histoires, ça ne sert à rien. Et là, on a repéré ça conseil dans ma famille. Moutoumora ça l'a blessé, ceux qui famille papa qui Mario Zali, famille maman Lili, Moutoumora ça tira et maintenant dans les circonstances oyo. Toi réconforter maman oyo azwanzela na parce que papa qui Mario to perdre yete. Na mon sou to perdre mais na molimo to kokuta na lola na muto ayamba Yesu Masia lokola mokonzi mobikisi. Tika Nzambe a pambola biso. Oyo ko kitsa mitu na biso to ça la prière. Papa to pesi yo merci. Papa to pamboli yo pour la circonstance oyo. Et là comme musu to ko loba na yo te Nzambe. So ko loba yo te merci. Merci de l'équipe nyonso. Tout ça qui touché il y a 1 mois 40 jours passés na liwa ndeko na biso. O azala ki moko kati na biso. Yonde muto o récupérer qui est. Lelo Nzambe tozo rendre sous action de grâce. Parce que na se amoyi oyo totikali na molonga ni na ye mama Lili oyo azali susu mwasi na ete na musuni mais tikali na passé elle fut la femme de tel on ne peut jamais l'enlever mais elle a une vie oyo Nzamba abandi vie à sika a commis libre na miso ya famille na miso ya l'état na miso ya batu nyonso selon ndenge makomi elobi eloko kaka moko ekoyokabola mwasi na mobali na ezali kufa pe l'État à reconnaître yango. Famille pe ayebi keza ndenge wana nzambe. Yango biso ndenge to sangani awa to ebi ete 40 jours batu bazana interprétation nango. Mais biso to lobi to rendre action de grâce. To pesi yo merci devant toute cette famille pour dire que Seigneur, nous te disons merci et nous confions cette maman entre tes saintes mains. Continue à la protéger, à la sécuriser. Et là, comment on m'a payé la été, bégoyé la été na combo na Yesu. Bambola mutunyo soit na circonstance oyo nkolo. Tikete ndenge to sangani awa. Zambe mutunyo soit na sika oyo molimo ya kimia ezala kati na ye. Molimo ya esengo ezala kati na ye. Molimo ya action de grâce ezala kati na ye. Ezala bandeko na biso artiste comédien, ezala famille ya papa Guy Mario, ezala famille ya mama Lili, ezala famille nyonso na bandeko to kutena sika oyo. Qui miande erenye kati na biso na kombo na Yesu Masia. Pe na profiter na occasion oyo. Nyonso tokolia, tokomela, po ezali circonstance ya rendre action de grâce ensemble avec la famille. Nzambe yo batela, purifier, sanctifier yango na kombo na Yesu Masia. Tikete Nzambe na circonstance oyo, nous n'avons plus à dire si ce n'est que Seigneur, merci. Merci pour tout. To sambeli na kombo na Yesu, petolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci en tout cas. Maman Lili, n'habitez hein. Vous allez moi c'est artiste. Un mot na bisu de hôtel et pour rendre visite, un mot merci na bandeko nyonso bokambolai na biso mawa merci na basai na Nzambe merci na famille na ngai merci na bami merci na belle famille na ngai bakamarade nyonso oyo bozalaki na ngai na ntango ya pasi Nzambe alola pambola bino bao nyonso bolelisaki ngai Nzambe alola mona bino Nzambe apambola bino biso makasi basai na Nzambe papa Manya Maman Nzamba pambola o makasi les anciens de Muyombe Gauche merci vraiment Nzamba pambola merci tokobenga groupe les anciens Muyombe Gauche bakoya yaka mama parce que Monique to remercier bango mingi bakira bolingo makasi un mot pas maman koya vous avez un groupe les anciens Muyombe Gauche
Merci beaucoup. Dans ma parole pour au nom des anciens de Muyombe Gauche, en tout cas, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Aza maman la biso parce que il m'a côté donc un frère pour nous. Aza qui peut donner des papa yaya. En tout cas, nous avons la circonstance où on est parce que nous avons pour le Zambe alo la pe sa maman Kinya et puis bonde ko na biso na ye etikali ya bela malgré papa azate mais biso bande kwa papa do kozala na eka. Maman, dis le papier. Maman casse hein. Non, je te rends merci. Ce que vous représentez donc les anciens de Muyombe Gauche. Oyo adam mala biso to bandaki na ye ne bandeluti to kofi na suka. Nzambe kaka apesa ye makasi apesa ye kimia depuis que yaki mario tokomona ye lisusu te mais à travers mama oyo biso ba les anciens tobanda komona yaki mario à partir ya mama Lili ya lobeza esute nzambe kaka azwa lokumu ze nyonso eleki a bon mobali vraiment en tout cas les bossons apesa na nzambe merci la circonstance oyo parce que bible lobi ete circonstance nyonso surtout topesa nzambe merci nzambe apesaka mpe mpe moto azwaka eza mokama nzambe ekoki mama ali na osengaka courage na yo ndenge omoni bilongi na biso eza lokola omoni egimao azalaki bien na biso azali collègue na biso travaillaki na ye mais lelo aza esu te atiki biso mais ye omonaka ya biso toza na yo ti na suka donc oyo esalemi lelo eza gloire ya nzambe neti alingi ezala ye mingi olobi eza te présence na biso même mpe bango bazala te eza korepresente bandeko nyonso te baza merci nzambe oyo asangisi biso lelo merci mpe na yo mama courage comprend courage déjà eza déjà développé mokonde ya biso mamaki defanda bozela yo bamaki defanda bino bokende te mama yaka général kofanda mosana biso bamusicien ntango moninga na biso bakama boto oyembaka improvisaka totikeli les anciens ya Muyombe Gauche baimproviser eloko moko na circonstance sikoyo ozopanza komoni opanza opanza motu mpona tomoni ngai omoni yo bato nde baza boye nde bayebi yo to bamona kona nzela ozobima no olati veste bamoni oza paster ngai namona ko paster te ngai naomona ogimanga oh seigneur soba donc ngai naza paster te paster kuna awa oza paster yango lobi ya Chantal na kati bino na kati ono maloba aza mobali na yo Alexa makasi aza mobali no ya bongo fo ya respect ya yo ko manke mobali no la miso ba tuete Chantal mobali no respect soki na zina bible na pasteur mama Gina soki na zina bible na tshopandita na ka obeta bambatame na obeta ote parce que nzambe apekisi ke kobeta moto ya maladi soni nde mutelo soni omona binga soni soko mutu oyebi paster olesala mutu paster oyo toakadrenga tobetaka ne kati mais okunga nde otambola ignorance antuka bino mpenza bosisanga na mposa obala nga mpenza nde natelemi boye so natali couple na bino mibale nde bozalaka nayoka ata mposa obala te so toye na ngambo soit disa paster so toye na ngambo soit disa maa paster donc bopesanga ata mposa kobala te yesoli bopesanga mposa obala te mpona motela couple bongala bala na obala te Madame la tika tete sekate kala bala no kwa yo obenga paster Gina mama oyebi kitango yaki mpona peso prophétie nayebisaki yo nini zelanga na bureau koseka tala omoso oseka nayebisaki ozelanga na bureau ti yo oye na miso mwana mwasi oyo nayebaki ngai nde natemi boye opesa prophétie na ndimi ensuite otala yo moko na okogere ndako nono mwasi no te ale prophétie bana na koprophétize pa mwasi na yo nsima nango oyepa na nga napesi mama Naomi raison nalanda bino te maboko bon, donc comprendre, hein, ce sont des artistes, vraiment m'inspirent pas beaucoup. Papa, ça c'est à moi. Eko ya te.
Tambola na Yesu epesaka eseko. Oh zolo tambola, Tambola na Yesu. tambola Na Yesu epesaka eseko. yoka esengo na Yesu ndenge epesaka esengo. Tambola bilenge ya solosolo bilenge bibali tambola na Yesu elongo epesaka eseko. bandeko na ngai ya basi ya baleki na nga tambola na Yesu elongo epesaka eseko. batata na nga bamama na ngai soto tamboli na Yesu elongo epesaka eseko. chemin de fer Raoul mokolo matosi tambola na Yesu elongo epesaka eseko. oh zolo tambola na Yesu. oh yabaye Tambola na Yesu epesaka eseko. Epesaka eseko. Epesaka eseko. oh zolo tambola na Yesu. tambola na Yesu epesaka eseko. 1, 2, 3, go. 1, 2. Président Colonsoye. Président Kovo. Epesaka eseko. Epesaka eseko. Oh, zolo tambola na Yesu. tambola na Yesu epesaka eseko. botala pe kitunga 1, 2, 3, go. Mokumbi mwatu tala pe kitunga 1, 2, 3, gauche 1, 2, 3. Beta maboko beta 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 maboko beta epesaka eseko. oh bilenge tambola na Yesu elongo Epesaka eseko. oh bilenge tala kitunga tambola na Yesu elongo Epesaka eseko. oh zolo tambola na Yesu. tambola na Yesu epesaka eseko. oh mama Maria babengi yo baba ye okili mobimba masanga niko ya mwana na yo. Bana bayo babengi yo mama ozali
Mike Lokapa. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.